Créance lusala oye kolongolanga na biso milelo pendant 1825 jours nakomaki déjà désespéré ke nakobima nzambasa kolingo ndenge mosusu omoni biloko asali na 207 ya technique basala yango na corde vocale ezalaka ya kobimisa na ya kokotisa po gorge na yo ezala na endurance siko yango fali mpona baignorant baloba banda musique ebanda fali afuli mpepe or eza technique fali lelo fali so azoyemba bato bakata bavideo ne so abebisi elongi mwa bakata video na ye namona bango baignorant to wana technique mo na chambre abenga yango masque yango eza kobebisa elongi souvent baartiste oyo baévolue libanda pourquoi chanteur il faut kozala na manette. Mamonambwa mafila kumbundu Sifa Travels agence ya solo bamemeli biso na Kisasa moninga esika wapi bateka kabiye na réduction obele na Sifa Travels. Sifa Travels ayeli biso promotion ya babiye esika nyonso yo ozwami yeba ki agence ezabwe moko Sifa Travels. Pour tout contact bota la numéro oyo ezali affiché au bas de vos écrans. Boya ebele parce que toza na promotion ya babiye yo oyo kokaka ko kende ko somba billet toza na vente en ligne to faciliter binotage parce que musala na biso yango wana. L'agence Sifa Travels nous propose des billets à des prix hors concurrents. Hâtez-vous car la promotion est limitée. Pour tout contact, ne vous inquiétez pas. Regardez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Avec Sifa Travels, la vie en mieux. Voilà, bienvenue à tous les abonnés de Nana Boudouga Télévision. Merci pour la confiance et fidélité. Nambi Bozala, on a vraiment élevé partout à Kolanda. Émission Nabino, Topé Reboot Nabino, Warrior Balobini, présenté par votre sœur, la petite Nana, Mwana Mana, Nana Bola. Merci à tout le monde. Et puis vous abonnez massivement sur Nana Boudouga Télévision, likez, commentez, partagez. Et ça, Nabino, vraiment plaisir. Il y a trop d'envie de continuer à s'abonner. Ma remarque, Nabino, par conseil, Nabino, vraiment, et ça l'a bien. Là, j'ai dit merci à toi, Kaskasseré Kapoison, notre partenaire officiel. Rodrigue Matin de le prix Nobel de la joie. Il y a Fiston Botuan et merci beaucoup. Et puis, sans oublier, nous avons Elle Confort à Bruno Bellico boutique d'habillement Porta Nova. Ça, j'en ai invité Nanga Splendeur Mbongo, la tête bien faite. Oh, il y a papa le bar, la tête bonne. Il y a tous années awa, tous a vraiment, à la répétition, tout le monde partager quand ça a toujours actualité, ça obligé, je suis à Koloba. Vraiment, il y a le besoin est belé. On a invité Nanga grâce derrière la caméra, on a déjà chant. On a pu s'inviter Nanga Mbote, tout différent, ma camba papou, puis sur le belaka, Moutoumoko, Splendeur Mbongo, bonjour. Bonjour, Nana Bola. Bonne santé, papa. Qui t'envoie cinétique na film. Ça va, hein? Kasi biso pe tobandi déjà ko préparer ndolo na biso. Oh, tika boy. Tu peux mettre un ndolo. Tu peux préparer ndolo. Na minute to na précision te to e bater ndolo to parler du peuple. To c'est la vie na biso fali e moko. Te ko to ko ma pe ko ta 48 heures wana. Oui, c'est ça. To lo bilango vraiment. Na lingi na photo banda Splendeur to so en pleine répétition na ba musicien na yo. A photo ko na ba sujet na biso mo elo mo muke ka c'est pour ça ba fanatique tout pour ba occasion ya. Wana photo sala eloko oye moko venanga aigle lingaka 1825 jours. Ya solo hein. Oyo a tsakango déjà na aposta sur Instagram na et ça la kitoko. OK. Toyo kango c'est pour ça ba tout. Plan auto ça. Donc restez branchés sur Nana Boudouga Télévision et ça la biso vraiment bien. Les abos la Elle Confort en États-Unis on a aussi la bientôt comment ça qui on a pas la Canada pour Montréal moi ça déjà babillé ça la bien voilà Créance Lusala l'intitulé les plus célèbres ya Pesta Bangu Créance Lusala oye kolongolanga na biso milelo pendant 1825 jours nakomaki déjà désespéré ke nakobima sali kolingo ye atindi mache na yo ya lusala wedimangele vinanga wistabango nzoto yo motema nanga ye eniokwanga kina mfimbu ya bangana komula samote bebisaki ngaye
ezwi place à l'aise kaya se filme nzoto mosasina namelisa baex soya kotala na tiktok balabaki soki mobali alingi yo yobe yolingi ye mema kokosola na mikoma na bino mibale kobotikala pepele kaya salingi ngai nape nalingi lusala ala kosola ni mikoma na biso mibale na krista bangu natikali pepele pepele kaya Sala, avina mayeko yakule, natiki motumbu, sokina nati sekela mayeko, alumwe na portable batushe, nakoki kosolola na mi, naboto nakikisi yawo, lelo na bengisi kuyaspa mama pasa, namoto makwakela kisoli, lelo bakoni kotuna mana pabola bani, Kaya selusala, oye kolombo langana pisa kelelo, anami pisa kesenju, nakoma ki deja desespere ke nakobima, sambasa polino. Encore. Kaya selusala, oye kolombo langana pisa kelelo, anami pisa Ok, voilà, merci beaucoup, félicitations, Scandaire. Comment ça va? Ok, déjà. Kasi Peta Eglaza Eglon. Vraiment, c'est ça. Voilà. Félicitations, Scandaire. Merci. Artiste et compositeur. Chanteur, voilà. Compositeur. Voilà. Mais tu es ça, dans ton dernier le bandé. Te ezaki don et puis na lugaki na don wana za ignorante na ye kola lisusu po toyeba makambo tosalaka quoi. OK. Po moni vena biso fali po pas grand artiste makenda ba poto kana te. Omoni fali ngana tanga fali na ilo na ndenge mususu. Omoni biloko asa na 257 ya technique basa ngona corde vocale ezara ya obimisa na ya kotisa. Po gorge na weza na endurance. So yango fali pona ba ignora ba lo ba banda musique et banda fali a fulu mpepe. Or que ça technique. OK. Omoni voilà, eza technique mobimba wa sali wana. Voilà. Au fond moi le biso parce que tu pas que explication possible. Te ba misu pe ba yebi ngote. Fali lelo fali so azoyemba bat bakata ba video ne so abebisi elongo mo bakata video na ye na mona bango ba ignorant. To wana technique mo na chamba benga ngo masque. Yango za kobebisi elongi. Souvent ba artiste ba évoluer libanda. Pourquoi chanteur il faut qu'on en a manette na misu. Po jamais ko pesa batu am sans elongi no ezala na souris. Faut elongi no ezala na mawa ndo transmettre batu am. Vous comprenez? So c'est ka ameza la penda comme il faut faut comme penda na mawa oza penda na mawa yango moni soka oyembo mona ke azo toucher ba am. Voilà, c'est donc, ça. Fali penda akenda na musique ndeza la musique na féminine. Musique eza mwasi. Ya mobile te yango tali soki basi ba fan na yo mwasi nda simba mobile na loboko toke concert a Fali. Lui bien la musique eza féminine za moi. Fali a salé fort azaki na orchestre bato a longwe a créé na ba fan na yemo ba warrior. Eza facilité ba artiste belé lelo ba sa musique mais ba zwina ba fan te ba cha bango ba poa eza ba fan ya ba père na bango. Ngana lo ba ngo chaque jour. Mais Fali penda zwa penda omoni Fali banda liboso musique e banda ko beta mo mona ke bolo ba ya beta na maison mère. Mais ba fan ya maison mère bazana ba kombote bazaya ka ya za muta wenge alinga wenge mais Fali ene lo mo ya sikake ba fan pe bazo ba kombo tant Fali apesi ba warrior tala ba kombo nini bimana sima voilà moi mutu mususu ye boy aya ka toujours na eloko sika na musique to lo ba bongo oui aya ka na eloko sika Fali tant azwaki initiative
ya kosala makambu OV beaucoup le pasala musique urbaine OV na biso beaucoup le temps bando sa musique muta bangaki te kolobela eza lokwa kanza abi papa zoyemba me tika na simba album no oyambalo yo na kombelo banzembo papa wemba budaka Petit yoko sana nganini metango yaki ovanda yemoka tombola loboko ne abengi lokwa Petit sala nanga nengo lingi lokwa kanza tanga zwaki bomone ba welo bimaki boka na ba guitar boyo ka ba teng 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 et comme maramususu epesa papa wemba disque d'or à l'époque parce qu'il fallait peut tango atali bon tozwaka makambu papa wemba salaki tout ça continuité problème ba artiste congolais balingi ko diembela ba biloko ba papa na bango basala mais balingi ça continuité te mais moi mais fallait ça la continuité il y a diembeli na ma bezate tiens on est comme le roi bobota mina lupango ka moko o ça les forte mo ke zonda kwa futela po so bovana lupango a famille moko papa ozate ba wela au moins que comme bopesanga pe par nanga wana sikoyo yango balobaka baye baka aja kosombela lipa tango ba para bazana bomoyi neti biso boye lelo ba parents bazala te papa zate mama zate et puis babota yo moko otika lira bongo yango la ba so mutu lobaka po vena biso di badiata apekisi ba attaque wana sko tanga alobaki ba chroniqueur na ba chroniqueuse biso sko toza ba artiste yango na loba so mutu a manqué fali na ya kamba moko na TV po fali sa elanga makambu oyo namno ko na biso famille mère na père batika lo sala ti nangi peut-être une question pour rappeler na lelo to loba considération le comme nango chez fali pour parler que travailler avec les artistes belé mais quand ta fali tout monde ça considération et makasi beaucoup de na fait londene nave na biso fali popa na ebaka ezana mission mona sala na Congo web magam na lobaka ke omoni so ba tanga ba komba batu batangi communauté okoza pe plus important ko leka ba kombo batangi poso ki mutasombi mabele eloko liboso associé ba architecte ne mutabise omoni place so tongi 10 niveaux des enzebele bukana posuka na 3 Parce que tango architecte a ebise bongo mutasombi lupango aluka ba masonti tanga aluka ba masota ka so mason asa devi ataka ba nyonso me batia mai na devité mais ce que loba ba supprimer mai sonda ko etongama donc ba ko tanga ba koma bat batangi ote moza plus important ko leka bato batangi pareil na fali so batanga ba grand chanteur batia fali mupandi maza mai so ba musique ya Congo banda sans fali mawa plein nani on sa makambo actuellement kolega ya zate donc eloko wana na lobaki via tala à partir de vidéo wana oui à partir de vidéo et puis mutasala kana kutana na vena biso fali pour mtabenga na téléphone eza vena biso na tilo kolé abiyaka na showbiz fali za posano tant na showbiz na komi da reta que ça la clip pas mal accompagné parce que déjà ba bengi au premier tour cause la tête deuxième tour ba benga na mona checker via répéter wapi na luki place à répéter na yaka na tema na porte na bisi mettre ebisa vie splendeur tango yo kabi ba ko chaiko façon via yambanga na bat bavanda na répéter ba mubutu telemi et puis via pesimbo taboy vous pesa kitiko voilà vous pesa kitiko avanda et puis ngana zela était fallait bandanga ngam na ebisa ki vie yoza ebali oyemba banzimbo danger mais le roi ngana komaka est-ce que est possible na zwakata ba kopa mai nanga na bwaka ne baleno via le bagi pas de problème et puis via ju abimisi abi pesa téléphone na pesa chumba ju numéro ne achi après koko dila so ebisinga poza en chance à vie vraiment fallait pesa ka batu numéro nete oza petit na e no bando le kaboyi na bureau mais yo jongo direct et puis via bisinga yaka lo na tongo vena biso koko dila sonde mutamu pesa ngasko adresse so kitina ekenzela mai so kiti boy na ya na tongo boy na koma na kutana vena biso fali après bisinga siko na checker siko niveau na yo beta mede ina liputa otango na koti na moni vena ngati abi beta liputa no na medei oya yo moko nzembo o sali moni keza tango abi beta liputa na medei a même moment na dimension ya succès liputa sala succès medei o sala on comprend tant na jeu guitare na bandi obeta guitare abimba moko bon guitariste
tant on a niki à liboso niki à mibale opportunité na niki penda ba plan via lui penda bonne tête côté bonne tête et bimagi OK yango petit calé papa peut ça tant on a bonne tête et sili après à côté nanda ku a bisinga patienter quelques minutes na mona boko dilaso na bilamba on comprend a bisingo na car na bi oui ve koko dilaso ma fongoli penda coffre ba boaki na ba basket première fois na mona kata to somi basket à 100 balles 200 biso to benga ngoma banga mais basket ezana place ba au moins de so tinda mutu elo na zande bisinga capturer ba basket à sol à partir à lelo na ba basket à sol les abongo ezane lo baskanaka faut zo chombono tala pa au mona pende bimisela o dans na vie est-ce que basket à kabela nga pena na basket moya bongo ce qu'on a moni ya solo nango ngana somba ya nga siko 100 balles pa Nixon boutique na pese wa mbote ce qu'on a tali siko ya ye denga eloko moko mais so simbi o mona ke o ezelo kwa solo voilà donc à partir à wana na moni vie pa ke poto tanga fa une émission papa le mopasula abi batanles ebele petit monde a découvert Mikolo Splendeur Mbongo bonne tête joue nga ku natala ka internet cité na monika ba pel mutabenga nga liboso ser na biso nana oza wapi na biser na libanda bikota kunota makambo yano asali fali donc na komela vie ba merci na WhatsApp donc yo moko mona déjà na internet Splendeur elobama muke mais faut ba bandana bonne tête et puis Splendeur donc fongolela nga ba porte bo lelo ezake soko oza fan na Fali foye ba Splendeur grâce à Fali Poupa donc warrior nyoso soza warrior e Splendeur te c'est que oza connecté te soza mutu pendo landa internet lelo e fongola et pesanga relation pena ba vie na biso fisto coloqué voilà et puis yango na lobaka mère tanga bandi ko bela o na sa ba témoignage pour eza chaîne na yemo na sala ngo me fona sa ba témoignage tant mère bandi o bela na bengi vena nga Fali Poupa ayibisinga na mikili kata na rappeler tangu na kati ye mutabenga nga lisute koko di la so benginga na monaka bu numéro Patrick Bakalos grand frère abi zo numéro na benga ebokuta na pesola na Gombe taka na ina kende penda na carbo mais ayibisinga ko ya na carte ya na moto Patrick Bakalos abi ambote jo angwe za kiso makamba politique abi ko wumela taka boss abongo patron atemi na Gombe penda camion ya filmer mazozelo azela ngate pona nga mazozela nga pona king vraiment amoni ke Fali abise libérer petit wana na kebo enveloppe akaki yango sunganga mère za na campus to landela makambu mais et puis nzamba a se décider que azo molimo na ye na zongeli souvient na chombo komba Fali zolier ça abi kende pa koko dilaso vietaka via solo nanga 10 minutes abandi o conseiller nga passe à mère passe à père pour ba vie da ba mona ngoda kala et puis abezaka inoubliable ba bossa na ngote omoni na kenda pa papa déjà ba pesa $2000 mais ba $20 $2000 mais ya ba $20 boy donc bato ba lobaka na musika Fali boy eza destin so destin no étoile no écouter na Fali au comprendre que Fali aza bien so écouter na ngote au monde pene tazara mabe mais aza mutu moko bien yango moi na sala makamnyo so la prophète akutu misiana ngai to zani na matanga taka na nécropole puna na soma libulu a 750 balles na famille penda taka batali tout po bango bando négliger mais batali ye moi ne moko za charge ba mona ke na sali bena nyonso mort nga libulu nga tout na sisi makambu nyonso esila donc mutu moko ta lela o café o boy nyonso grâce à Fali Poupa voilà omoni madame pe ba uta ko sale opération miom mutapesa mbongo Fali Poupa on comprend parce que ça peut donc nana sengate na rata ba misepe musu basala te mufala to sala lelo musebe bazatu basama mufala usala te ba musicien akoza azani na ngome aza pe na motema kokaba ni ba traiter Fali na musika kazabu de primo kongo ma taka na zana salongo kuna si au moins so vie abengi yo sozo kende okomaka toujours retard abisinga poni no za salongo kuna na bise vie faut garantir mata nous a chambre salon pour na ya boy
na kenda pena na parler bo habiter na libéro sikote kota na car na mona siko bo opportunité toke pas beta show toke na rota na vidéo o mona ivie termina loba tête on avait so zangi ba velo ka ba fali o sambwa wana déjà mbanga déjà vraiment voilà moni que vie après ça que pacolos donc et puis ba concert ba stade to beta te ba concert belé vandi ba to ndol bandeni ba chote OK ba chakanga mais orchestre zaki éparpillé voilà yango na lingi te photo profiter na moi to ana vena biso fali pour pas donc makambo tout eza bien taka vena biso fali pour pas asali makambo ezalaka na Nigeria aussi pena artiste moko abando beta chaque samedi na catalogue plus yango ba vena biso ba René Soso fo ba chaka penda ba bonje pas vena biso di ba diata na ser na biso na moduga fali so abeti tour amona ba répéta abeti tour moni lelo azu featuring tande commissaire star donc azu mutuma bwazaki dalenea abimisi donc fali azo sa makambo ya bien quoi voilà tous on vous m'attendez parce que ça a plein de répétitions n'habite ba date baby maki falazo beta na États-Unis na Montréal et puis en Europe date de ces baby maki n'habite quelque part côté na lo romona ba date falazo beta za plus de 11 dates au falloir beta na Libanda et puis l'espace il y a 46 jours et tu là aux alaté ba innovation on comprend lelo fali avandaki fali atalaki ba papa na biso banchone ba jibe piano ebi na biso pe to bando banga to bando mona ba jonde ba tonta ba stade ba sa ba monstre tonine parce qu'on a génération mo be fali abi moto gashi to cha stade ba tutu balandi on comprend kana esenga fali il faut banda pour ba balanda ba to bande ko lela phénomène combattant musique ezate na poto artiste ni na poto azwa menace le roi fali ba tumba na ba bis si to bien na Bexi na accord arena wa betaki batumba na ba bis mais fali esprit ebele abeta ko beta wana nde esale ezong sa musique na poto lelo batutu o ba beta ndule na ndimite ke bokecho azoke menacer bango to ba combattant exacté donc fali ipupa azongisi musique na poto voilà donc ça fali nde toloba ça fali non et le ko souhaiter na pas pour aux occasions pour Hollande et en tout cas na lo baba warrior nde ba sa ba ke dana ba sold out voilà ba somba premier artiste abeta na Marseille et puis na ba province ezalate au moni fali ngana otange na misu mususu na mona ke nenga abeta na ba province bongo ake ko réunir ba fan o bazaka na ba province pour na Stade de France vous comprendre pour na stade de stratégie tondeni kasi fali azora bambonga production en avance omoni tchalo baga bon mona ba date en désordre déjà liembo kanga date lelo eba fali azora bambonga ba concert en 2025 ce que ezala par rapport yende fota calendrier na ye yango mona ga ti avant na teva zolo bagé e bon mona ba date en désordre ata la so abeti esili apoatie ba date il fallait aller barater date de 11 dates n'est-ce pas à 45 jours et puis nga kuna comment comprendre était akoma ko limo bien nini omona mutaza akinya wa tama ngamba salaire gezma wetu mais biso pe tanga na tat na tuna na pokwa boye bozana aigle oh to va na restaurant na vina biso di budget na ser na biso nana tout na téléphone boye akomi na Paris oh mutu akomi ndenge nini donc aza na énergie mo ya sakanate et puis fallait vivre dans le passé te aza seul musicien o ya loba te ngam na sala lipute ngam na sala orgazi mais ba artiste ba loba bongo baza iye eloko sa ga loba te po azomona ke na temps o omona pena ba médaille ba bibi de la renta yango ne mutebeti sa ba concert tanga ko sopela bino so album mususu après même na ba concert mususu autant le loba nti ba album a fallu tout ba retomber dans ça ka toujours ya malamba production mais ya bien zo ya ka toujours pour na fallu ngana bandelaka eloko med fois na loba so ju ba artiste nyonso Congo kitisi bango ba producteur ba ya ata 10 ba uti libanda ba bi bon total na musique na bango te to bandota bango na ba interview na bango fali soka va na kiti so lobi moni album na bimisa banzembo ekota fly makala album eza dega so pa album ebimisa li succès ya bongo mais ba artiste mususu ba lobaka omoni album mo ekoningisa so ebimisa le lote
parce que yebisanga producteur soit atali ba interview ba artiste bongo ba produire nan ba linga ba produire moto ya lobaka makambu et salami bongo fali makambu to yebisa batu et salama fali yebisa Kiss Njora zala à l'aise wana droit chemin tout ça makambo danger vous comprenez yango moni fali az artiste moi az rare na Congo baza ebele te yango moni David Mokso ti lelo a produire ne batu ebele mais walela ka fali na ndenge au moins te producteur a produire artiste songolo pakala marque luka fali ba sa vidéo c'est raison mon ka fali za na level mobwe vraiment ça kana te moni voilà donc continuer petit moi le mora ya papou mais petit beaucoup bec la bisongo c'est que ça notre papa directeur dit badia te puis mana c'est moi plaisir ne va pas tout bolanda biso poto aussi c'est la voilà nous là en pleine comment on appelle ça répétition sol nala mineur kaka nala mineur kaka ya fisto buchwale mami famille na ngai naki basera quartier na ngai bamonaka nga nete tolaka te bamonaka nga nakoma neti soka nasala sambla toute ma vie nasala sambla tous les jours pour éviter ma réalité mais na vie nanga c'est pas problème moto bomonisa mapasi moto bomonisa maladitio toingi mwana mama salosokilanga nalelitro salosokilanga monotonia sofrai ekoselaka motolobe mpe ya bolingo yo jane maxefe kitoko najali sumisi mpe nazali kolamba kutu bien koloba te toi defo pour rien nganalembi toto Susu no complaisance selema onke musheni o Willy musheni kota mboga
Patrick Papa Loseya oyo Kozoka manji momo ya oyo Sanga manja ya oyo Ekwali sakana Nalela yo 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 Nalela yo 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 Ida resplandere yo 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 Nada sanda manza kuwe yo yo Iso bale visionnaire ya yo yo Bawario mbote Nalela biso yo Bakolo miziki ye biso yo Bawario biso yo Mama sana manzakuwe ye yo yo Idere splendere yo 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 Validi kable la merveille yende lidere Yende mokozi yo manalila ye Emeka uka manalila ye Jai tu sebo ya wili musheni Antoka siambula ye na moyo Manalila Merci. Vraiment, maman, pour la vie de mon coin. Vraiment. Le sentir, hein. Au moins, soki na sangisi boye. Donc, pour venir à aigle, tagaza na souci ba petit na e. Vraiment. Bazala. Moi, karaoke, mon catalogue, plus ça rien. Ndule penda bat bana ndule. Mobutu, au moins, bota petit en afande. Mais, orchestre c'est éparpillé. Si vous boye, nevia, veso atali. Donc, à mon apena tokos, à mon azaba petit ne ba petit fali. Ba minu abram, ponta. Ba splendeur. Pour biso, so tolobi ba petit. Ezate ke o vanda boye. Donc, so mutalinga fali ta linga pengate. Pour biso penda, to pesa penda, face penda, et puis ezan naturellement, lelo so qui oser nemi a fali loba, osa faible, pour fali mo a lobaka. So c'est pilana fali c'est osa fort. Voilà. Splendeur Mbongo, artiste, auteur, compositeur, n'habite osa l'orchestre non awa. La difficulté no kutana nao. Pas difficulté. Leader. Na débit ezali facilité. Parce que pe nazala na venanga fali pour pate ezali facilité mais to bando ça be fort. Relation ezaki mais ezali pe muke. Mais na minute yo relation pe komi e panzani. Donc au mona ke ba vena biso net ba sous le kauka baza ba responsable. So moni bena cadre autorité. So kaza vie un mois atala ba petit boy. Faut lukape bateau travailler na bango baza pe sérieux. Pour ba vie baza bato ba surprise a mona pe mission boy alobi bon splendeur yara na bango na parler. Obi kunande bato théâtre ba kenda. Vraiment. Et puis so beaucoup tena e au mona sanga na kota liboko na pochi na pesa ba mission. Au moins tam so ba so pe pakolos ba kenga pe na ebité. D'ailleurs au mona bato ba so pakolos me ba la kiote. Pour monique la kiote bake donc en tout cas eloko eza important ndenzamba tiebiso pene ya fali bato balinga fali tala en tout cas na zo ba appel ebele Amérique Europe Asie donc na zo na ba code mususu au mona mutu yo penda défendaka aigle bien et puis ba artiste basé belete o ba ndima fali boy tinda ba identité au mot tindil pendo zu code et belé ya osakanate yo mo faut le blâmer osa basé trop chef tala sikoyo donc net na minute so ina leke mission journaliste tuninga ke so fali te na bando yeso émission noté donc faut tout nanga yango tuninga pe ya fali vraiment donc ba ça ça nyonso faut ezala to à moitié kotonga koto fali yango na loba je suis fali vraiment comme presque à la fin n'habité message ni ya motivation pour l'instant ba warrior o ba aux occasion landa émission va suma ba billet ba sekisa papo le bataille mo o sekisa papo na opération ezalaka somba billet o sepelisa papo ba warrior ba focus na ba date na place baza la omoni elo ovi na biso di ba diata lobaki biso ba warrior to ko bando sala ngo émission te
batika nde batalibanda so basala so baloba na bango na minute yo makasi nde ya ko répondre bato ezati po fali aza artiste ana ba exploit ebele o ezate ke na ko bando tanga na misapi na nga boye koki na ko banda yanga na silisi na koti ya guitariste na koti omona eleke bele donc eza normal eza pe facile ko défendre fali pour pas ça pour insulter bato donc po azana bilo ebele quoi et surtout biso na tolega na TVT to finga to lobaka makambo eza donc opération bat basomba ba billet et puis date sa munene o batu tozana ngo le quoi stade de France biso tout au que fêter ni habité ni oya auto beta concert kana mingi awa ndolo na parler du peuple voilà neto yo shone za no wapi ngai na ponaki ndolo mais ndolo na mona ngo eza na insécurité makasi pona ba warrior nan concert eko aussi là ba kuluno bazana ngambu kuna po sécurité ko zala vena biso da bubu liondela so fallait azo beta donc attaque apenda ba mettre ne tout na ba o bazana ndako ministre ba yaka nan pona concert a vraiment parce que ba musicien to koza protéger concert si boke bongo siko ba fan misusu po ba warrior bana ba iPhone na mystique ya to na moi zele na ngambu kuna ye yango vena biso pe fallait azo tala nanu ndolo to parler du peuple nde sécurité za na sima nango kuna zo mo bandako abatu bilonga mabe penda te ezala côté kuna voilà na asire rosa pe parler du peuple double parler du peuple voilà message pour la motivation ba warrior so ba billet poto oui ba warrior ba somba ba billet na pesa mbote na le boss junior kwata maja isekem vula ya mama na sinzongana Kojo Kamanj les bourgeois humbles ya Sarando Mbasi Vigo de Campo Rabi Raboun bango baza bat na banana bango penda ozane lo côté mais bat bazo tindika yo yango ba soutenir yo baza kaka donc bango kutu baza te ke litiete liliete apesa te na robwaka epo toza reconnaissant Laura vena biso fali pour palobi vena biso fali pour palelo ba kabela ke ba au moins ba kabela be 5000 mutapesi mukonga panjango boy ya lobi aza reconnaissant na bato apesa $20 sera za na posa nango voilà yango mona bato baza ensemble na yo wana ngana mona avia zo macha penda mutu na podium abenge prêtre mais baba tuna kala bapesa ke ni 10 francs répète pesi la via pesi pa kolos mazana respect na e sera za boss fallait za ne loroté omoni voilà na sens où on a pris en botte na héritier minimbu Suisse ne tombera jamais Pelou Color Cédric Mboko oyebi ouais voilà wana pe mutasika yebe warrior donc tango atindele nga code ayebi singa natala ke misomo osaki na nana okay ouais wana pe mutu nanga omonde batu bayaka voilà ozu numéro tindi voilà azwimba mon numéro abitinda identité makam na yebi songo bien kitoko koza pembe na fali yango donc voilà donc on appelle ça mbote lisusu na vie nanga Willy Mouchen code planétaire wana pena vie atika nga te soko lelisi penda eye muta ya mara téléphone yemo na chomba ki marate ya Willy so amondi appel manqué à rappeler donc voilà donc ba plutôt balandi biso na pesi bango ba mbote Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que tu as appelé ma message à ta et ça, là, vraiment, ça va être dédicace. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez vraiment ébélé partout à Kolanda, émission Nabino, avec la tête bien faite au Mana Lobaka. Pas pour ce qu'on Lobaka, la bonne tête. Voilà, c'est ça, nous avons voilà. Splendeur en bon mot, donc vous s'abonner massivement sur Nana Bodouga Télévision, liker, commenter, partager, et ça la biso vraiment plaisir. Toi là, je te remercie à toi Cascasserie Capoison, Rodrigue Matel, le prix Nobel de la joie, et Christophe Bouchoua, les papas, merci vraiment beaucoup. Et puis les abos, là, elle conforte, Cédric Mboukou, Bambo, tenant place aux Warriors certifiés toujours. Donc, clôturer na moulo mouya, souka kaka, c'est pas fanatique, na bisouka, auto beta et libo, auto banda qui wana. On les lit plan, moi. Wana plan, et je y a kalamingita. Pour nous, après, c'est un bon, on dit, bon, combien, c'est combien? Wana tout le bas, on a privé, car les acquis 2000. Au moins, bateau, na embelé, moi, kala. Les lobes on a modifié, on a tché, on a care. Jamais tu vois la mutu 2000. Solo. Pour ça dans level. Au moins si. On a modifié, on a cotisé bateau. So mutaza na 5000 à discuter moi 4 chaba 4000.
Neto, juillet, on va faire balade. Vraiment. Donc, si c'est sur l'Anzembo avec standard bon, donc vous s'abonner. S'il y a des remarques, vous commis, le numéro est affiché. Voilà, on va pour ça, Banzembo. Vous avez numéro, nous pouvons moi dès le moment. Donc, Bali va contacter na plus 243 90 34 13 852 plus 243 90 34 13 852. Voilà. Donc voilà. Donc clôturer na Nzembo on laisse poser maman Nana Boduga, ya papa Edi Badiata, parce que tout va qui vraiment branché, ya Rolanda Bisso, Rolanda Poto 6. Sala, oye kolongo ngana pitso milelo, ana mimi sa pensenchu, na koma ki deja desespéré que na komima, na pasa bulingo. Sala, oye kolongo ngana pitso milelo, ana mimi sa pensenchu. Na koma ki deja desespéré que na komima, na pasa bulingo, na sali bulingo. Atimi majena ye, kaya sana bedemare, vina baye, wiskamba. Tanto yo mode mana ye, eke wawa, ina fibuya babata. Mula sabo, doje baby sakina ye, mama mwele makini siamu ye. Na komaki, na miete miazuse, Zakayan, Zakayan se, Zakayan sala, esi plaza yes, Zakayan se filme, Zotono sasna, na melisa planet, soya kotala katika, alambari, sogi mo panyaningi, yo peye ingi ye. Mabukusulanga bimba na binomi bame mobotikala bembele ya salinge mai na pena ni musala kala bozula ni bimba na bisomi bale abuiska kama na tikali bembele bembele oh c'est bon. C'est la province. Botika nga penalela anga motema pasi mingi ukabalangoli yo mosika na nga bebe pistola ngai etangisi pizoli emekauka yebisa atoka shangula ye ngasilanga yone mama na wendine na previdi ngatikalanga moko na mawa wapisanga manzaku nazole Chris Opera. Étoile, à travers le pays, Babeleli, étoile, ya kolela. Ete, oza wapi Rien, c'est Lusala. Ete, Lusala, oza wapi. Otondisinga motama na bolingo na okokati. Ete, Merelo chalmo que la japonaise mama. Yana lili misi sa bebe. Anabola. Nabokolo chuchu. Besanga tambo. Kibenga bokolo bebe ansi borena maya sunsuka. Maboko pona le roi sao. Dolala ki, dolala ki, dolala ki, dolala ki, dolala ki, dolala ki, dolala ki.